Bonjour à tous, bonsoir na bandeko nyonso ba abonné oyo ba s'abonner na Chantal Yanzambe TV eza chaîne oyo eyesika to pesa ngo chance ndenge to pesa pe ba chaîne mususu chance Chantal Yanzambe TV alobi akokotisela bino ba image ya malonga akoyela bino ba actualité o bino bo message lango oyo bolukaka na ba chaîne ebele lokola boza biso ba abonné ya Chantal Yanzambe TV bozala jamais dessus bo banda ozanga image te lelo to lobela nini to lobela lelo théâtre ya kala na théâtre ya lelo ndeni théâtre ya kala to banda ko mona ba artiste na biso bazalaki na respect moko boye non seulement ya ba aîné na bango d'abord ya scène ya scène oyo bango bazo prester bazaki na respect wana artiste aza sur scène okomone vraiment aza concentré na musala oyo ya linga sala mais c'est pas ça le cas na théâtre à lelo théâtre à kala ba artiste bazalaki na respect ya ba aîné artistique na bango mais non ya kalango ya théâtre à kala ozomona bakulu tout temps bazoya tournage bakutani na baleki moi respect wana mon considération à bakulutu ya baine wana ibande ko sala bien bozomona ben sanité zala kité plus na ba histoire yango ya bango bozomona bambwakela ba message moko boye ya mabe parce que batu ezala ki eloko moko ya ko édifier ba mabote ebele ba famille ebele ezala ki eloko moko batu bavandi à total théâtre exemple théâtre de chez nous total critère. Il y a théâtre de chez nous ndenge zalaki. Toute la philosophie, il y a théâtre de chez nous ndenge zalaki. Tout l'habillement, il y a théâtre de chez nous ndenge zalaki. Bozomona. Tozo lingato solo la yango juste pour faire comprendre na bandeko bele o ba posera biso ba question. Mais ndenge ni théâtre lelo bozo sala ngo ndenge théâtre ya kala zalaki te. Voilà la différence. O lelo tozo remarquer na théâtre ya kala na théâtre ya lelo. Bozomona théâtre ya kala bazaki basé na message mais théâtre ya lelo to yebite est-ce que différence wana ezali to ezaka ndenge moko plus to bande ko retrouver ba artiste la biso ya kala bazalaki na mwa lolenge na bango moko boye ya ko pesa message na bandeko oyo bazolanda message oyo yazo pesa non seulement ya moto yazo jouer na ye mais plus na bandeko oyo bazolanda ba tirer leçon bozomona parce que toza ba éducateur en masse toza wana pona kokumbela batu ba buzoba te parce que bana bazolanda ba kulutu bazolanda ba couple bazolanda bozomona ba singleton pe bazolanda alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on passe un message à Malonga, tant que qui a capté Ango et puis à Saleli Ango. Kalezaki Bongo. Kala même au moment artiste au PCMBO, tous les fans au PCMBO, à répondre yo, na respect nyoso. Pour yebi fan inda sali yaza l'artiste o yazalelo. Kala c'était comme ça. Et jouer li ya ba maman na biso akala wana lokola ba maman alinga, ba maman bolingo, ba vie na biso akala tozanga na bango ba vie kwedi, ba président Elombe. Bato akale bele o bandeko mususu bazolanda biso bayebi bozomona différence yango lelo bandeko ebele bazosala musala yango ozomona donc différence ya makasi oyo ezosala ke bato base rappeler kala théâtre kala ezalaki ndeni bandeko na ngai tozongisa makanisi sima boko comprendre marami nazoloba lelo bozomona théâtre kalezala ki mutu tangwa yé azosala théâtre ozomona vraiment mutoyo azala bolingwa musala mutoyo azosala vraiment musala na comme il se doit mais ya lelo eza bongo te lelo tozomona makambo ebele na génération actuelle na théâtre à lelo surtout na ba jeune jeunesse ya théâtre à lelo to sa musa ngo bien te
to bombaka te faut to lobaka lelo bande ko belé to ye théâtre non pour na kolakisa musala oyo to ye kolaki non pour na kopesa message na bande ko o bazolanda biso mais to ye pour na ba futilité to ye pour na ba rancune to ye pour na koluka mibali to ye pour na koluka basi to ye pour na ba rancune moko boye ye pourquoi lobaki bongo non to sala musala o ko retrouver lelo mikolo ba koma na moi ko na bango moko boye o tuna ah kulutu ozui quoi ah baleki nazo banga bino boto c'est ça les sous-souté donc baleki bazo la sous na bato na boto cité et pas ba kulutu na bango ba ene na bango o balakisa bango nzela ngo bozo mona tout ça en musala ngo na moi repère ya ba kulutu ngo babandaka kala soki tozala moi idée ko landisa makanisi na sima ya kotala ba kulutu lolenge boni basaka musala ngo bango tokozala na problème lelo te ya ko finga mandenge to komi ko finga ma ebele boyi par rapport à ba comportement artistique na biso devant ba caméra bozo mona to mona kango to yebaka kala moi si so galati moi si oyo fi à théâtre so galati jipa mukuse makasi eza pona scène et puis ce que sili azongili na bien man est normal mais théâtre lelo mona film mususu nengo mona kai na TV nenge pozo mona na vie quotidienne différence ezate to moni film mususu lelo na TV azo finga yepe na ko loba maloba ko finga ko kata mangala ozue na vie normale eza ndenge na yepe différence ezate entre personnage na personne o yazali awa tozo solo la te pour na to condamner plus génération ya lelo to pesa raison na bakulutu akala non ezakaka que koluka to bongisa bakulutu akala pourquoi tozo se référer na bango parce que misala o bango basalaka kala yango monani na misu yango elakisa pena que non ah bango basala musala malonga ya lelo soki tozo condamner ngo par rapport à ba fruit o tozo buka lelo o tozo mona lelo respect à bakulutu ezate buzobe comme kota trop na génération à lelo mutu muso utinda ko pa na bango ayemba na mwabiki a théâtre na ozwa mutu awa bando kabelanga mbongo il faut na banda ko boki mabanga ya se basé na mabanga musala iko luka azo sala ngo bien te a se basé na mabanga il faut boire papi na nyoyo il faut boire Solange na nyoyo il faut boire na nyoyo parce que et azali boso a caméra non tout ça musala ngona bolingoti tout ça musala ngondengo to yekoli tout ça musala ngona respect na valeur na considération ya bandeko nyonso balandaka biso na ba écran ya bandeko o ba prêtaka biso attention na bango ya bandeko o ba disposera ton na bango pour na kolanda biso c'est pas facile mutavandi acheyo na TV na ye azolanda yo c'est kazo considérer yo alors tant muta considérer yo zongi sele ascenseur wana sala iloko malonga pesa message ya bien oyo mutu akozwa moi leso attirer na kati et sala mo kitoko sala mo elengi to boyi ba biloko koleka ina personne ah bango ba biloko na bango ba lingi ba fertilité ba koswana ba koganga buzo ba tout ça ba to bakoma ko zapper biso bongo parce que toujours biloko to sala te est-ce que c'est important ceux qui fan na fingi artiste il faut artiste azongi ça ceux qui fan na lobby artiste mabe est-ce que artiste a le droit toi moi kitawana il y a aussi le droit de réponse contre fan wana fingi c'est pas important ba fan ba yebaka ba star mais star a yebi fan te eza lokola mutu azotala balle na terrain mutu azotala balle na terrain joueur aza na kati ya terrain a yebi bango te amoni kaka batu ba ye public ye ma yebi te abanda ko signifier yaza mutu boye non donc mutu azotala supporter zo azali kola azotala wana akoki ko finga joueur akoki ko sala boye po ezalaka nango bongo esala makanango bongo eza normal eza makambo to kuta yango bongo na mokili alors tango za artiste il faut oyeba lolenge boni ya kozalela comportement na yo mais o biso lelo yo omona kotoyo ba artiste ba koma ko sala ba droit de réponse contre ba fan alors to ke wapi artiste azanani fan azanani na artiste na fan biso nyonso wana tokoma iloko moko non différence il fait ça tant fan aza fan to yebi a o fan aza pona ko servir biso na vue atali biso ko servir biso na commentaire
commentaire ceux qui moi mosala les cas qui moi mabe ah fan azana pour na commenter ah bosali bien te. Il nous propose aussi et loko nini il faut to sala bosala ki bien te mbalasi mabongisa salango bo c'est comme ça. Star aza obligé à router la commentaire à comprendre à na améliorer loko remarque babo ya ngote remarque yango za moko ya makambu o ekolisa. Chers internautes, boye malam na Chantal Yanzambe. On s'abonne massivement na Chantal Yanzambe. Bonjour à tous, bonsoir na bandeko nyonso ba abonné oyo ba s'abonner na Chantal Yanzambe TV et la chaîne oyo eyesika. Topé sango chance ndenge topé sa pe ba chaîne mususu chance. Abonné na chaîne biso awa tous s'abonner vraiment massivement awa centre eza chaîne moko éducatif okota la ngona bana okozala na batu et ça là nous nous s'abonner et vous continuer de s'abonner pour vous avoir nos papiers pe makamwaki. Yanzambe TV alobi akokotisa bino ba image ya malonga akoyela bino ba actualité. Au bino bo message lango oyo bolukaka na ba chaîne ebele lokola boza biso ba abonné ya Chantal Yanzambe TV bozala jamais dessus. Chantal Yanzambe makambo te ke ndekande ebali eko ba beka abonné. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Chantal Yanzambe. Ah kokisi posa nanga na tambo na luki ba fia makolo mikuse lokola bana popi Angola na moni moko yeyo aza.